Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice. Mobali Madeo, Balingaka, moi c'est Lolanga Ninyango, Nengosa Salanga Yeleki Makasi, Kaboulo TV, yo, Lumière Kaboulo, réflexion. Réflexion, double CD Fantomas, Mayo. Il est là, il a toujours. Barbito s'abonne, chaîne les amoko. Ça c'est dit, Maboko, t'as un s'abonner. Bon, mon yango, YouTube, aux Zavana, Moko Gaga, réflexion, trop bandé, réflexion, lumière Kamboul, Yangwana, Balai qui est ça la biso bien, tous en ciment pour. Et ça la G. Bongo. Toujours. Réflexion, Lumière Kambolo TV. Chaîne les amoko, vous s'abonner, vous avez décidé Lumière Kambolo TV. Bonjour, Nabiso Banso. Les Alingan de Konabino, Nabengami na Kombo ya Kambulu. Na salaka na émission na chaîne télé Oye Bengami Réflexion. Chaque samedi na 19h30, vous pouvez na Mbote na balandi surtout ya émission na biso Réflexion TV partout biscan sous besoin dans les 4 coins du monde na pisi bino bambote na bino. Vraiment je vous aime bien. Malanda qui question na biso en semaine oyo ndeko Adonis atuna ki biso en ce qui concerne le rapport sexuel, combien de fois moi si après cause à la satisfaite et combien de fois rapport est au salaire en semaine. Vraiment c'est une question très pertinente, très qui te commence. Je ne pouvais pas causer l'indifférent ou soit les canaux à côté sans pour autant agir comme d'habitude quoi. Et voilà, n'a que répondre. Na lo lingi nanga na ndenge nanga ya réflexion. Biso bato yo nzamba sa la grâce. Tozala azala kawana. Donc et voilà. En ce qui concerne le rapport sexuel, nous avons un exemple un peu comment typique. Nous avons typique, mais nous avons un peu terre à terre. Nous avons un tibilia. Une nourriture au mobilia au examen et sengo. Au c'est la balambela bas, c'est la balambela yango. Ou soit donc examen bien préparé. J'espère au lien avec appétit. Tant au meeting en soupe au teleka aboy. Ah. Ami madame zo soit na ndenge ya solo déjà au sentir déjà que non. Et puis il y a des gens tant on m'équipe au sentir oui vraiment c'est que le ma kambezalia au lit avec appétit mais ça peine bilia mususu pe boye sur les gars qui toko mais là yo ko meka soupe boye au sentir que non ah mungu ile kile musu epé ce qui va ndenge nini boye mungu ezangi bilo mo amako au lit avec appétit ou soit ma foot a peu dérangé huile moko boye et c'est moi j'ai surtout ma foot en bile yo kangama bablo mo amako na la boye. Et ce qui n'a pas mon ligne à rapport, les jours se suivent, mais ça ne semble pas. À chaque jour suffit sa peine. Donc, pour moi, dans le rapport sexuel, nombre de fois, ils ont raté. Ou soit combien de fois, moi, ça cause à la satisfaite. Et cause à la pécale, donc, quand c'est bien servi, c'est bien fait. Hein? Avec ma préliminaire mon kitoko ti ba makambo ekende au sentir que non ti bosili siangma boye au mona que non na yo au servir parce que mbala mingi tout ça la erreur un jour on m'avait dit pas personne conseil et pas commandant na ngai bisika na salaka wana il ne faut pas baiser ta femme parce que c'est ta femme tu dois la baiser. Au salaka musala te po balobi na o sala ou soit ko la ka mwasi na te po za mwasi na il faut la et au pese le mbonga le bala non rapport za la likambo ba tu balé faut bobo ngama boza la préparer boza la motiver donc c'est un peu ça quoi mutu o ezana ba problème ezana ba stress ezana makambe belé aïe atako to abi ko to ande ni boy non pour rapport à la Kamamuto.
ezalaka mamutu donc soki vraiment donc moral eza na zénicité omona rapport ezalaka mpe elongi mpe te. Pour moi, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nombre de fois. Pour moi, ça va satisfaire. Ce que j'avais à dire, c'est ça quoi. Donc, et voilà. Vraiment, je vous aime beaucoup. Comme partage, comme message, comme réponse. Yango na préparé qui pour Nabino, yango na. Ciao ciao. Check connexion toujours. Même moral. Bandeko ya réflexion nga kombo na nga frère Dani. Na yo répondre na mutuna ya sœur na biso adoratrice. Atunaki mutuna mbala combien couple il faut basangana. Mbala combien couple na semaine oyo bakoki kosangana. Donc kosangana donc na lobi na mo donc lokwa neti kosala magoda. Pona nga na ko répondre boy. Kosala magoda ezali en vie. Donc ezali te mbala combien il faut bosala mais ezali en vie tango wana boza bino mibale soki en vie eyeli bino pose eyeli bino bokoki kosala. Donc posa pe soko eyete donc bokosala pete. Donc elingi koloba ke na couple il faut bozalaka bien tango boza bien mwasi na mobali bino mibale boza ere yango wana etindaka ke bosala magoda. Mais soki moko aza ere te donc magoda pe kosalama te. Donc nga na ko répondre ezali teke mbala combien mais ezali ke en vie soki eye bosali. Par exemple ba couple mususu pe ba vivaka baza na ba problème mais basalaka na bango pete mais baza na ba problème bazo vivre na ba problème na bango. Yango wana ezali bien ke toyebaka na vie il faut toujours faut kozalaka bien na couple. Tango boza bien baposa na bino pe kozala bien, tango boza bien te baposa na bino pe ekozala bien te. Donc ngai réponse yango wana namoni nakoki kopesa. Donc ezali te ke mbala combien faut compter que dans na semaine il faut kosala magoda une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Ezali ke temps température na bino eza ndenge nini na kati ya couple. Donc soki température eza bien bokoki mpe kosalaka chaque jour. Soki température pe eza moins bien bokoki mpe kosala mosusu une fois, deux fois. Donc eponi te combien de fois. Donc eponi ke ezali ke ndenge nini température na bino ezomemela bino na kati ya couple. Donc yango wana nga namoni oyo nakoki korépondre. Donc eza bakontaka yango te. Donc temps soki boyoki posa bosali eza ça dépend ya ndenge ozovivre na kati ya couple na bino. Donc soki posa eyeli bino na temps wana bosali, soki pe ye te bokobeta pe 2 jours 3 jours pe bosali te, ou bien une semaine pe bosali te, ou bien soki pe boswanaki donc bokobeta pe sur 2 semaines bosali te. Donc eza na nini te mpona kokonte. Donc nga na kokontango te ke non combien de jours non, eza ça dépend kaka ndenge température ezali na couple. Donc yango wana nga nalingaki korépondre pour la réflexion. Donc merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toute la famille Réflexion. Ezanga moko ya bino na kombo ya Mama Mina Malomba. En tout cas, j'espère que boza bien, bino nyonso na ngolu ya Nzambe. Biso pe toza bien. Alors naningi na répondre kana mituna etunami soki na couple et na semaine pe bokoki ko sala combien de fois. Maman, papa, ils ont dépendre na couple wana selon bango moko nde bakomona ke non biso na semaine mbala moko.
misu mpe bazalaka mpe wana mpe bi biso na semaine na 7 jours wana 7 jours nyonso mais eza na bamisu mpe babi na semaine mpe 2 fois mais ça dépend ya couple ya bato oyo bango moko se permettre kovivre na nde bango balingeli neti mpo na nga nakoloba te ata 3 fois par jour et par semaine ça suffit mpo na nga nakoloba mpe bongo na semaine ata 3 fois mais nayebi te mpo na bato mosusu oyo eza likambo ya couple par couple nde bato bakoki kojuge ndeni bango balukaka basalela mais mpo na nga na semaine nde eza na 7 jours tokotiango ata 3 jours ya chao chao